Capage TV. Capage TV. Dès qu'il y a des gens qui ont plateau, pasteur belé, bu belé, se décourager tendé. Mutulukola o tangi kombo wana ngai na wotanga kombo na eti yokana biso papa maman Capage. Il y a des pasteurs lokola ye o lobi kombo wana. No azanga kombo. Azalaki pasteur te azalaki mosala nzambe te. Il fonde kutuba ya mbise nzambe. Ye alobaki bongo na philosophie na ye. OK. To ebite loko ni ne motivaki ye po aloba bongo. Mais aujourd'hui eloko alobaki c'est le contraire. Ya o esalami. Lelo poto moni stade de tondi. Donc c'est un peu ça. Mona mutu tango oloba likambu faut contrôler. Toi ba sala nzambe. Ouais. RDC nzamba zot achelo boko makasi na armée na biso ezana frappe mo ko salema année contre Rwanda et vous ala brusquement nzamba talisika bilo mibale na Rwanda rébellion ko bima bango mo ba Rwanda ba ko telemela Paul Kagame ko lakisa mutu nzela nzambe ozopesa mutu héritage oyo même ba génération na ba ko bénéficier na yango. Amen. Chaque pasteur azanga na révélation oyo nzambe apesier. Au moins to bandi 2023 selon question no pesinga. Mutu na mutu azana loko nzambe alobeli pona année o mobimba nde ko tambusama. Pona 2023 révélation nzambe bisangeza année de la montée. Année de la montée. Très bien. Pourquoi monter? Oyebi na vie soko tali bien. La plupart ya bateau bazo mata na mokili oyo eza bateau bazo tambusa ba vie na bona ba kisi na kati ya occultisme na kati na vie moko ya sorcellerie na bosoloka asangisi force wana na misala na emutazui élévation. Élévation nyonso ezalaka ya nzambe ti ezalama biloko moko boye ya molili o eza ko empêcher bana na nzambe ba monter. Amen. Yozo mata na vite ndengeni mwana kutu ya muke opese kindoke koli e mati mais yo mwana na nzambe ndengeni ba faire matakati bolingo libale matakati bana maele matakati yo moko vie de prière matakati. Voilà facteur nzambe bisenga encore pour batu ba vivre la montée il faut ba développer vie de prière personnelle batu belé ba sambela ga lisusu te. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. Capage gamme de beauté et Rude Beauté. Secret na et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya pakola oyo ezali mpona te métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te rite ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo no tala bakento muto koso te ba biso ta pembe avant batalo na lelobano ta biso na misa donc zéro kento oyo mona ke batache moko esalinga ya mwindu reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana baproduit malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento soki nazometa sete botala arnama bomoi eza bakento eza te banoir eza te misati na ngai ya kosola likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen
que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Néo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. OESA 12T, OESA 13, Néo Tam Tam Ndé, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Elodie, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Papa, Oredezo yango. Est-ce que biloko yango seyaki? Koko teleza mbote na biso mbote mama kapashi yo poza ana Oredezo na conteneur bakaro ya chantier bayebisi nga série eza makasi eza pe na agence ya mbongo soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile kobosana te Oredezo eza pe na flat hotel bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules.
Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Belela du frère héritier Songolo. Comme à mon côté, Épessa Melibiso. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela, 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 Kombona Yesu, Belela. Que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Pisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka. Kapage Télévision, merci d'avoir mis sur la biso partout dans le monde. Tout comme déjà dans le mois de février, Kolotate, ça la bilan. Tout ça c'est 2022, tout ça qui est en 2022. Tout comme en 2023, tout ça préparé 2024. 2025, bano autoboti bazo kola, biso to ko nuna. Nzamba so sala biso grâce, tout ça respirer. En tout cas, pas beaucoup na ajoana mais azo bundana. Papa yepe awa tarokene pe place mususu papa la rolite mais age poussani et bongo yo oso sala nini bilan na eza nini 2023 auto koti ozo kanisa nini tozana évangéliste Kouchou papa boni. Très bien, maman Kapage. Bonne santé. Oui, santé, ça va par la grâce de Dieu. La monnaie paie pour ce bongi, ils ont une zaki, ils sont mingi na poison, mais oui. Donc, ceux qui ont la grâce à Nzambe, bitumbe oza toujours. Vraiment. Diable attaque mingi bateau baza na ilimbo Jésus-Christ. Ok. Donc il faut qu'on soit vigilant, comme il batte là, côté la paix entourage na yo. Surtout ça. Pour maintenant quand il est là, nous sommes bien entourage bomisaka. Bon entourage, il y a ma bende bomisaka. Mais dans la Bible, il y a des gens qui sont bien entourés et pas de battre. Ok. Donc, pour que il faut étudier. État d'âme, est-ce que muto, en absence d'anga, est-ce que koki, manjo tourné pour nanga. Et c'est là où on a dit ça, Nzambe mingi, sambe na Nzambe atinde lo bateau, baza capable. Yako matisa, yako soutenir, même voire même yako misala mabe pour nayo. Voilà ça qui est bon Nzambe. Ce qu'on long entourage, c'est fini au matin la vie. Donc c'est un peu ça. Dans le moment où il y a bilan à moto Nzambe, comme en 2023, bato ebele pe ba chrétien belé ba rolobate, ba pasteur de ba sarabi so ane otoko bonga, ane ona toko sala boy, ane otoko sala boy. Pour la église belé ba enseignera vraiment que tellement Lucas sala musala izaradi ani. Bidonde bon enseignant ba yo kara bien te to izarabino te zarabango mo nde boyambe zala mukie. Pour un changement de vie à moto. Bon, tout bon de la nuit, on va aborder le cours. Seigneur, Pambola, l'émission, les loups, Pambola, de Kolan, Kapache, Bande Konyon, Sovolanda, Bissou, des près même de loin, les dieux des miracles. Na Seigneur, Nazali Pamboli, pour le peuple, Nayo, Saint-Esprit, assisté, Bissou, de début jusqu'à la fin, na combat Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, réponse na les aboués. Oyebi, kolakisa mutu nzela nzambe ozopesa mutu héritage oyo même ba génération na ba bénéficier na yango. Amen. Chaque pasteur azanga na révélation oyo nzambe apesi. Au moins to bandi 2023 selon que son opesi ngai. Mutu na mutu azana loko nzambe alobeli pona année o mobimba nde kotambusama. Selon révélation. Amen. Neti ngape le na epe ko présenter o nzambe ebisenga. Pe o nzambe alobeli nga pona Congo. Ozomona po mutu na mutu mutako saote mission nzamba pesinga ezate o apesi pasteur soit X ou bien Y muna mutu azana grâce particulière o nzambe atcheka tine pona ko mema peuple nzambe na destination. OK. Pour 2023 révélation nzambe bisangeza année de la montée. Année de la montée. Très bien. Pourquoi monter? 2023 révélation nzambe bisangeza année de la montée. 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 Très bien. Pourquoi monter?
oyebi na vie soko tali bien la plupart ya bato bazo mata na mokili oyo eza bato bazo tambusa ba vie na bona ba kisi na kati ya occultisme na kati na vie moko ya sorcellerie na bosoloka asangisi force wana na misala na ye mutu azwi élévation élévation nyonso ezalaka ya nzambe ti malgré bible lobi l'élévation vient de l'éternel mais satan apesaka mpe élévation na bato bangumamelaka ye badoraka ye en coulisse alors nzambe atalisinga année de la montée pourquoi bana nzambe ebele bazo vivre la vie moko ya ba ya se omona mutu asambelaka mais vie neza ya mabe ya médiocrité vie ya souffrance ya kolela ya passe ya minyoko abandi commerce bobo pese 10 000 asuki na 1000 asuki na 500 avancement ezalaka te mais ntango nzambe azoyebisanga eza année de la montée naza na mission ya kolandela baoyo baza bana na nzambe mais ezalama biloko moko boye ya molili oyo eza koempêche bana na nzambe bamonte soki totangi même na bible na Matthieu chapitre 25 14e verset sur Kiti, Yesu apesi parabole. Alobi maître moko alingo kende voyage, a bengi 3 disciples. A eu 5 talents, a pesi disciple moko. A eu 2 talents, a pesi disciple mibale. A eu talent moko, a pesi disciple moko. Bazaki 3, a pesi moko 5, a pesi moko 2, a pesi moko c'est le talent. Oya zwaki 5. Bible lobby, il fit valoir. A Bongoli Amoussani et Mati a gagné 5. On se comprend. Yami Balas Zouaki 2, il fit valoir encore à gagner 2 talents comme 4. Oya Zouaki Moko, a Kachumoli Libulu, le Kola Zaki Ndoki, a Boya Vasima, a Zu a Chumoli Libulu, a Bombi Talawana, a Kunzangu. Voilà. Tant que maître Zongi Siko, ba serviteur ba ko pesa compte rendu. Maître o tikelenga na gagné yango. O msusu o tikelenga na gagné yango. Ozomona na kati ya bato wana bazana esprit avancement, bazana esprit ya bénédiction. Mais o yazo ki talent moko. Akenda ki bombi aye na talent wana moko ay ko zongi c'est la maître. Abi o pesa nga moko na o yango na ko zongisa. Maître lobaki oza mauvais serviteur. Il fallait que tout le monde na pesa kio na pesa ngo na banque na ko zongo intérêt. Dès ce parler na comprendre que banque et banda déjà kala même na makamanza. N'époque Jésus-Christ. Yeso tangi banque c'est que banque ezalaka. Nangina lobani wana mama kapashi. Ezana batu ebele bazangi esprit avancement ya montée. Soko karamina mutabongo a ko influencer na négativité na descente. Des serviteurs au Yesu apesi exemple avec bon serviteur parce que bazo mata o yatikela bango ba tourner sango ba nini ba mata. Mais pourquoi maman papa yozo mata na vite ndengeni mwana kutu amuke opesi kindoke koli e mati mais yo mwana na nzambe ndengeni ba faire matakati bolingo libali matakati bana maele matakati yo moko vie de prière matakati voilà facteur nzambe bisenga encore. Pour vivre la montée, il faut développer vie de prière personnelle. Bato belé basambe la raliso souté. Soki bouté koki alali loko la nyama. Basambe la ndenge nini entre taba pasteur bazali na boulu. Yo kama bakash. Ndeti ya de nyama na ma sangana kati ya plateau, ba pasteur belé ba osana mo ba bu belé, ba ko se décourager tende. Ti mutulu kola oyo tangi kombo wana ngai na wotanga kombo na eti yo kana biso papa maman Kapash. Il y a des pasteurs le kola ye o lobi kombo wana no azanga kombo azalaki pasteur ti azalaki musala nzambe te il faut nde kutuba ya mbisi nzambe. On a compris que atika oza musala nzambe te po yo oza sala tonisa ba martyr. Non mais pas pipa tonisi martyr lelo papa tonisi martyr nani o musicien a betaki pe martyr tonisi plein nyonso za kalango ya nzambe te. La personne exemple appelé Nenaza a sogi na bimi na boulevard ana kati bilamba non ça la plainte. Donc cela veut dire que mais il n'y a pas pesa plein. Il y a pas pesa plein. Donc bah plein et ça les makalango mais il faut qu'on discerner est-ce que plein o eza nzambe ou bien o eza. Mais à travers les kamuto à télémiwana oiseau présenter et l'on a soit concert soit évangélisation soit événement moro quelconque. Ndebo ba plein na sur eza nzambe ou bien eza net ya pape tobi keza makambo ya église catholique.
tobo ya tolinga te église catholique eza ba fidèle ebele koleka biso église réveil ba ko kimela ka bon tobo ya tondima te catholique eza ebele mais okebi te sikoyo problème ni mais église catholique yo yebi très bien tobo ite tobo ça ba te ke nzambe azalaka kuna bino ko kataka ke église catholique eza na bato ebele po jusque là biso tout so sambela na catholique mais tant on comprendre de certaines vérités que na lumière il y a parole de Dieu yango tobima biso to sambela na catholique to comprendre non il faut pas adorer bikeko non il faut pas pourquoi pour na bato ya réveil ça obimi kaka là musu faut moi critique neti bato bazo ebela mingi côté Marcelo moi critique réserve moi ebele et moi ba pique Dieu opinion les amis. C'est bon, Batumsou peut-être manque à sagesse de Sarabon. Côté à Batou, il faut que Senga Nzamba Pesayo sagesse et tambolaka de père et d'intelligence. OK. On comprend. Donc, yé alobaki bongo na philosophie naï. OK. Tu éviter le ni motiva qui est pour aloba bongo. Mais aujourd'hui, et le quoi alobaki c'est le contraire. Ya o salami. Les lopoto monista de tondi. Donc c'est un peu ça. Mon amour tout temps oloba likambu faut contrôler. Toi ba ça l'ensemble. Ouais. Au moins ana ko présenter ba l'ensemble révélation année 2023 et ça année de la montée. Même Bible lobby dans Luc chapitre 2 verset 52. Jésus-Christ croissait en statut, en sagesse devant Dieu, devant tout le monde. Mais pourquoi il dépôt Botama 30 ans à Jésus Mata, même à Kambou Matarate, il faut tout fungola yo. Service on les a fungola. Il y a comme Matsaba l'ensemble qui influencer bango dans la montée. Pourquoi yo kaka vie à masumo zo mata bonzambe zo kita? C'est vraiment Ozomona le compteur ya batunde ba vivre lelo. Ma bezo mata bola nini ki bonzambe sa nini ezo kita. Siko yo ebisanga osalaka, oza fonctionnaire à l'état. Dépose aki wisse, marche no za bienté, ma bezo za lebele mo lingo mata. O mata l'influence nini. Point d'interrogation. Mais ezana batumusu pazane mwana na nzambe pe azana esprit amata mais ba moni étoile na ye ba komi ko étouffé pe ba komo tiele bakal bato bongo tozana besoin to prier pour na bango. OK. Ko bonde la pona bango pour étoile na sala nini et briller amata à rejoindre étoile ya vinaye. C'est quoi ba ndenge nini ke étoile na eza étouffé et puis beaucoup reconnaître ndenge nini ke muto déjà ndenge za mal orienté na prière. Premièrement, bazaka la négligence à vie de prière. Deuxièmement, muto azomona ke étoile les étouffé au reconnaître la nini. Na uta ko prier les major moko non cité komboté pour un respect. Yé aza mayele même ou continuer aza liboso na colonel mayele za penza mingi. Vous comprenez? Alandanga na ba radio mettons a bengisinga na prophétiser pour naï. Pe na bondeli pour naï. Na bi mayele ozana yango. Fonction za yango il fallait que na place à colonel wana. Abi mena commandé na bi na bondela nzambi a osalere pour yende mto tufakao. Tikabo. Colonel wana des fois ça kaba rapport makambu tout mais yo mtuzo sala ya vandika raboui aso sa elo te yo travail sur ke ya alongo aki place ya mutu ozo comprendre place na yo étoile no ezali oui ezo sala malelo tout na misala oui to bondeli nzambe colonel wana a sala erreur nini akopesa rapport le quoi yete mtosaka rapport yaki major batuni esiko a expliquer rapport wana akokite akangami donc tangu sikoyo babengi colonel a démontré rapport à sali ba faille monani akoyi ko démontrer ngoti so bazaki obligé batuna nani oyo asalaka rapport oyo ya kotika na biso awa hiérarchie tuni c'est par là que major ba ko bengi sai ay ko so place wana donc monike batu mususu nzambe il faut à remplacer bango ba obazaki likolo ba kokita ba obaki na se nzamba tomboli pour la plupart ba nzambe belé bazana se bénédiction na bango batumusunde ba osepela nango yango za service ya 2023 donc bon de la pona bato bazana besoin nzambe afungola bango ba vivre la montée
Premièrement, dans tous les domaines, financièrement, matériellement, spirituellement, il faut vivre la montée. Et puis, on peut se faire un message au Kola Talisenga, ton bon de la Pona Mboka pour 2023. RDC, Nzamba Zot, a tchelo beaucoup makasi na armée na biso. Et ça a frappe moi que ça les année contre Rwanda et vous allez brusquement. Nzamba Talisenga bilo mibali. Na Rwanda rébellion kobima. Bangomo ba Rwanda ba ko telemela Paul Kagame. Na molo molo kwa rébellion ti trouble. Ya liboso Nzambe a tchelo beaucoup ne makasi Talisenga pena armée na biso. Ils ont préparé frappe. Oyebi musée le père. Waneza ba mise à scène ba vangu. Oyebi musée le père bande koloba ki akobalo la mabele ya Rwanda et comme le roi bilanga. Siko esprit wana maloba o muza lobaka et ko salema ane ou. Frappe au RDC au beta na Rwanda et ko ningisa monde entier, communauté internationale ningana. Ba pays est belé qu'on n'y a pas parlé sur yango. Mais ba qui peut décor ba qui na ndolo ana kula ezaki ya drapeau à Rwanda. Te wala Rolanda ngote mama Kapache. Vous comprenez? On est un décor ya plutôt ya Vatican mais et loko nga na otalisa bana na Nzambe Yesu atalisinga comment guerre ya est tokolonga yango. Arrivé à pas pesant moins signification moins pété. Ils ont influence monter na mboka. Et ça l'appelle hôtel si ça peut guerre. Et si ça peut guerre ti. Sur le plan politique pas pas nos politiciens. Il faut battre ba yango. Azana deux langages politiques et azana deux langages. Tous un langage ya journée peut tous un langage ya butu. Na journée ba ko loba makamususu. Ba sali pe discours pour na faveur na biso ba congolais. Mais où est le balanga na butu est-ce que peuple azalaka? C'est ça la politique. Politique est sale. On se comprend. Le même pape, à l'Obaki en 2018, il faut modifier la Bible. Parce que la Bible est comme un rebelle. Or, ce total la Bible, c'est le discours dans l'Obaki, biso batutoyaki na Bible, biso batokomaki yango, petoyaki en Afrique. Tu constates que Tokomaki yango na ba erreur rebelle faut modifier Bible. Il faut mibali babalana. Donc appuyer ba homosexualité, appuyer ba lesbien. Alors biloko ya appuyer wana Bible est autorisé yango te. OK. En accord ya Lévitique 18 verset 22. Bible lobby mobali akoki jamais ko coucher na munenga na mobali loko ba 500 nzoto na mwasi. Mais il appuyer yango. Oh Bible lobby ça abomination. Et go salemati. Mais tant que le bien qu'on appuie certaines histoires bongo, il faut ba longo lango ba modifier. Alobi ba homosexuel, ba zape ba na Nzambe, alobi enfer existera-t-il, ce qui est plus grave. Donc ba discours ya boy et ça ko stimuler ba continuer ko ça la masum. Cela montre que tant ya Nzambe tikel muke poya. Yango na senga na ba na Nzambe 2023 et ça année il faut bisoto influencer que ténèbres influencer la vie na biso. Bana na Nzambe faut ba mata, bana na Nzambe faut ba dominer, bana na Nzambe il faut ba vivre clair. Comment c'est possible au Bali? Mais libala yango esengo zate stérilité aux okazemité. Yebisango sepana libala mondeni. Et ça va service au salaire. On a bien bana Nzambe bayaka toujours to sambela chaque jour na compte na biso na chaîne na biso évangéliste Écoute TV chaque 22h tout ça ba forte prière chaque 5h chaque 11h tout ça ba prière tout ça ba kuna makasi bo s'abonner massivement na chaîne na biso évangéliste Écoute TV la chaîne ya ba suivre ba prière. Merci en tout cas évangéliste tokoloba na makambo lobi ya ba force pesanteur tozonga na wana thème na biso ezalaki po eza komona na ba bipai niso mona mutazo travailler mazo matate okomona mutazo senga mariage azozwa te okomona mutu azalaki kobela azo continuer kobela mais akenda ka église loko nini o siko il faut bana na Nzambe basala pona ko buka balia wana et puis pona ko teme na hotel wana o etelemela bat na ba famille et puis na kati ya monde réel. Il faut que d'abord babenga to bondela ya mibale omoni ko consulter mosala Nzambe eza bien kobanga na hotel ndeko oloba ipelo komora bien ke batu faut basambela pe bango wana pesa très important yango na obengisa batu basabona massivement na compte na biso ya chaîne ya YouTube évangéliste Écoute TV. OK.
merci d'abord na yo pour appuyer qui chaîne ma kasi ba mititi de ba angbele ba komi ko za sauver. Merci beaucoup na za reconnaissant na appui na yo. Bon s'abonner kuna na chaîne pour chaque 22h. Na la salle à prière chaque jour. Du lundi au samedi chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Wana et qu'on matisse sa vie à prière et à moutou personnellement. Tant que ça me retire ba sujet pour répondre ba auto délivrance ces au salema. Alors pour la question par rapport à moutou nini makamozo marché te azo makamozo matate na vie kobanga na ote numéro nangezali benga consultation ya mosala nzambe za ofeli. To senga mbongo ti peut-être ola nanga osala ba faire imatakati. Ozola nanga musale matakati omoneti major oyo azwaki place ya colonel parce que colonel bande ko cheba kala ebaki étoile ozayi kati ya muto azaki na Sénai donc batu mususu ozomona wana bazo sepela ba mbongo na ba famille mais eza étoile na bino ateki famille bozuye pa na ye bino botike étiquette et puis bokendaka kolelela ya comme le roi reine ya famille mukolo kozwa prise de conscience obeleli nzambe muto ala kokoma pauvre étoile ne kozonga pe yokopambwa amen yango moni na osenga na batu ozana ba problème benga na nzela prophétie nzamba kotalisa si réellement problème na yo ezala maboko ya famille ou bien marche na omoko ou bien ba ennemi bazolinga te o mata oko découvrir ngo c'est par là que nous sommes bondela. To landeli to sel suivi à prière entre temps yo pozo kota ba prière d'attaque na chaîne na biso YouTube. Vraiment. Wana omo na pelo boko nzambe ane o makambo ekeli kolo. OK lo banini yo mo repeto kende mama ko kende ko sisa moto na nzambe kuchu to koki ko lo bana biso to ke kozonga mais to moni penza ordre o pezali na ba catholique na. Effectivement. To nzima atato boya mbangwa mboloko meto nzima mboloko atato zoboya to nzima tambangu na ye ordre wana pe boyambi pe bolingo ezali na kati ya église catholique pourquoi pas bino ba réveil to mona ka boy awa dodo kamba koto nanyo babundi koto sato yo ka ngo pe fa sango te est-ce que na 2023 oh moi propriété cause à la église de réveil non église de réveil to ça structure la biso NRC église de réveil o ezo kambama et pas il y a pasteur de Dokamba. Alors, église nyonso les églises de réveil, il faut s'affilier kuna pour la reconnaître dans l'état. OK. Alors, diable ayaka mingi kokota esika bonzambe sali pour la kocha division. Au moni ba boyambi muso tiko lobana. Bazana ba action na bango social eza malamu mingi. Mais faut okeba tout le monde a un aspect bon motoza bien bazana ba action mani mais sur le plan spirituel bazapela ba makamuso nzambe azote le melango. OK. Église catholique eza na deux visages. Bazaka na visage na bango ba action na bango ba école, ba hôpital, biloko na tobo iteza bien. Mais sur le plan spirituel tokeba. Ah oui, wana eza iloko tokoipe ko épargner ngoti. Parce que ça n'a pas été belé pour l'église catholique, bah y'a qu'à consulter biso pour le problème, y a bisa ngotan un problème mari de nuit femme de nuit. Sans moi au bengalango. Ma bengalango. Bah au bengalango, mais au bengalango na façon. Alors, point d'interrogation, parce que ngai na zana bateau na yambaka, ba outra l'église catholique, ba outra ba kimbangiste, ba outra ba dieu de noir, ba y'a qu'à consulter biso peut to bonder pour na bango, ba juste solution. Jésus-Christ surtout ça il a zanzambe ya batu nyonso. Donc bon moko wana na l'église de réveil aux alate pour na nikando lobby, eza jalousie, diable peut on amoni kesika bon nzambe za makasi, à côté ça ba haine, ba jalousie pour que bon moko ezalate pour ya régner. Mais l'église catholique c'est le contraire. Par rapport à ma caméra, vraiment. Merci Moto Nzambe et le bas pour na toka bonazani na baone balandio. Maman Kapache d'abord na CPLI pour Zamba liboso ya bangala 2023. Na souhaité d'abord ba meilleure vie, bonne année Nzambe apambola yo makasi et puis nazo senga na bana Nzambe tout ça service ya achat ya parcelle. Parce que to la sakango depuis l'année passée, tout ça on soutenir biso pour achat ya parcelle l'église bien aimé ko boaka na mabele malamu et botaka. Batu musubo sema mais boaka côté nini parce que mabele ngo nini o yo boaka ki
biso basala nzambe tozala ko mabele mususu za ya kolo nati tango boaki graine siki mais biso tolo babo po nyonso o tozo senga awa ezokende po na œuvre nzambe eza na serre moko na Belgique abengi nga pesi 500 euros nzoka azaki na mbongo moko azelaka ba pesi sala 6 ans et bimarati 78 000 euros après $500 na déclaré nzamba talisina bina moni nzamba fungol makambo. Après 3 jours ba moni kaka batindeli nini message na boîte email nae banque komeli ake ko récupérer mbongo wana je crois que ndekwana d'ici peu d'état ko na Congo a poto kuta na zape na makamna osala ah c'est ça donc tango yo zo pesa muto osala pona nzambe na ninga solo et fungola makambo et pesa rapé victoire ezaka alliance moko makasi oyo muto salaka surtout ceux qui mosala nzambe wana azo salela Jésus Christ na ninga busolo OK récompense ko sala donc na sengi bo soutenir biso muto aza touché pona ko soutenir biso ko hésiter te numéro na les affiché plus 243 9 98 99 36 59. Je crois que va retirer la bisongo. Bobo ça n'a pas été beau s'abonner massivement dans compte Nabiso évangéliste Écoutu TV 22h on a nabino prière d'attaque directe la chaîne boya ibele to sambela ou azana problème robenganga na obonde la pona yo nzamba ko pambola bino. Vraiment. Merci évangéliste Écoutu, merci d'avoir onion soit lundi biso na Capage télévision. Donc prochainement numéro ya Moussa Nzambe zawana vous en a besoin de contribuer pour na œuvre il y a Basali Nzambe pour na église pour na ba âme oyo bazali na besoin de vendre place ya malamu pe na ko kamatea numéro ya Moussa Nzambe zawana to s'abonner massivement na évangéliste Écoutu télévision et puis to ko bana ba prière 6h minuit to ba programme karakuna pour s'abonner massivement pour na lokumu ya Nzambe. Merci à Moto Nzambe pour na passage dans Capage télévision aux déjà à biso et puis merci d'avoir au balandi biso bye. Capage TV. Capage TV.